question, qui dites-vous que c'est? Chapitre 44, le verset Ésaïe 44, verset 26. Ésaïe 44, verset 26. Qui accomplit la parole de ses serviteurs et réalise les desseins annoncés par ses messagers. Ça, c'est notre Dieu. Il envoie ses serviteurs, il envoie ses messagers, et ils annoncent son dessein et il l'accomplit. Au chapitre 45, verset 2 et 3. Chapitre 45, verset 2 et 3. Je marcherai moi-même devant toi et j'aplanirai les chemins difficiles. J'aurai les trésors cachés dans l'obscurité et les richesses bien cachées. Afin que tu saches que c'est moi, Amen. qui t'ai appelé par ton nom, le Dieu d'Israël. Si le Seigneur, notre Dieu, nous révèle et nous confie les choses les plus précieuses qui étaient restées cachées, nous devons comprendre que cela se produit. Nous est donné ici. Nous reconnaître par cela nous a appelés à notre nom. Chers frères et chères sœurs, nous sommes parfois non seulement humbles, mais aussi un peu trop modestes. Nous ne reconnaissons pas avec reconnaissance que le Seigneur regarder à notre bassesse. Na reconnaissance te que nkolo abalusi miso na telebiso na butaona biso. Les croyants me disent je suis tellement mauvais et je crois que la dame qui m'a dit il y a quelques jours tout mon cœur. Elle est ici. Ah, je préfère ne pas utiliser cette expression. Oui, notre cœur a été tout et n'importe quoi, ou tout et n'importe quoi a été dans notre cœur, mais Dieu nous a donné un cœur nouveau, un esprit nouveau. Kasi nakoloba lobo maso na robela ngaite. Kasi nyoso tu ezala kati na mitema na biso kasi na nini lobe l'expression wana te. Kasi toza ndenge moko te pamba te Nzambe apesi biso motema ya sika. La deuxième partie maintenant du verset 11. Ésaïe 45, la deuxième partie du verset 11. Consultez-moi sur les choses à venir. Mes fils, et laissez-moi disposer de l'œuvre de mes mains. Nous voulons aussi prendre cela à cœur. Nous ne sommes pas là pour faire son œuvre, pour être utilisé par lui afin qu'il puisse ici une grande différence. Je pense que Dieu a absolument besoin de lui. Mais laisse-moi tranquille. Consultez-moi sur venir. Tous, non. Il dit, vous mes fils. Il s'agit de la filiation des fils de Dieu. Consultez-moi sur les choses à venir.
na makambo eza koya. Oui, qui peut consulter? Kasi nani nango kutuna bino bana na ngai. Hallelujah. Nous pouvons lui demander. Tokoki kutuna. Et il nous donne la réponse. Azo pese biso toko kutuna pe azo pese biso yami. La deuxième partie. Ete na mibale. Et laissez-moi disposer de l'œuvre de mes mains. Tika ngai ngamoko na simba musala maboko na ngai. Musala maboko na ngai. En disposer. Na tika na zala nango. Que son œuvre est entre ses mains. C'est lui ete musala na ye eza na kati ya maboko na ye. appartient. Et ce qu'il eza ya ye. a décidé Oyo akani le réalise. akokasala yango. 46 verset 10. Isaïe 46 verset 10. Ésaïe 46 verset 10. J'ai annoncé dès le commencement ce qui allait arriver. Na sakoli uta ebandele oyo esengeli eya. Ce qui n'était pas encore fait. Na sakolaki oyo nanu esalama te. Mon dessein s'accomplira. Mwangu na ngai ekokisama. Tout ce que je désire, Oyo ngai na liza je le réalise. ngai na oyo naza nango posa na kosala yango. Amen. Derrière cela, on pourrait dire ainsi par le Seigneur. Ainsi boye nkolo alobi. Amen. On peut dire avec assurance, c'est ainsi que le Seigneur a parlé. Toki koloba na kusukisa na mutema ete boye nde nkolo alobaki. Il le fera. Posa na ye akosalela yango. Annoncé dès le commencement. Asakoli yango uta ebandeli. La fin. Et depuis les temps anciens. Uta batango na kala. Il a annoncé ce qui n'était pas encore fait. Asakolaki oyo nanu esalama te. Je donne cet ordre. C'est une parole puissante que Dieu prononce. Na pesi bino motindo eza maloba na nguya nzambe azotatula. Il soutient l'univers par sa Azo simba mokilo oyo mobimba na loboko na ye. Sa parole. Liloba na ye. Parole de la toute puissance. Eza liloba na nguya nyonso. C'est vrai. Du diable puissant. Bato bazoba na zabula kaza na nguya. Je n'ai ni envie ni joie à le faire. Je me sens mieux dans mon cœur Na sepela na mutema na ngai. que je peux parler du Dieu tout-puissant. Po nazoloba na nzambe na nguya. Je me sens encore mieux je peux parler du diable vaincu. Nazo sepela pe na zabolo oyo alongisami. Il écrasé Banyataka ye. la tête du serpent Mutu anyoke nyataka ye. ou non en tant que semence de la femme. Lokola mumboto ya mwasi nyataka ye. À Golgotha, oui ou non? Amen. Banyataki na Golgotha te. Que Dieu sont-elles oui et non? Sont-elles oui et non? Ou sont-elles oui et amen? Makambo na Nzambe ezali iyo boyende. À notre époque, c'est une époque d'incertitude. Na eteni wana ezalaki eteni ya incertitude ya bato bazangi kondima. Oui et non. Oui et non. Iyo na te. Le langage populaire, oui et non. Na langage ya bato balobaka. La parole de Dieu n'est pas oui et non. Liloba na Nzambe ezali oui na non te. Oui, tantôt non. La parole de Dieu n'est pas oui et non. Ezali oui na non te liloba na Nzambe. Yango ezali oui na amen. Iyo. Non. La parole de Dieu est éternellement oui et yango ezali seko na seko iyo pe boye. De l'accomplissement des promesses dans la vie de Jésus, notre Seigneur. Total bokokisami na bilaka na bombo na Yesu Kristo. De sa naissance Mutambotama à sa montée au ciel. Pena komatane na lola. Tout. Sa naissance, sa vie, son ministère, son œuvre, mbotama naye, mosala naye, liwa naye, sa résurrection, na liseko naye, tout nyonso a été dit à l'avance elobami yambo et s'est accompli en conséquence. Et puis ekokisami pe bomo. Mais maintenant, siasa ipi choses qui nous concernent maetali biso également été dites à l'avance. Amen. Yango pe elobami yambo. À travers nous, nous
sommes donc également devenus une partie boye grande biso pe de la parole de Dieu. tokomi eteni ya liloba na Nzambe. Amen. La parole. Nous faisons partie intégrante de la parole. Tozali bato ya eteni ya mobimba liloba na Nzambe. C'est vrai. 82 puis dans Jean 10 dit Psaume 82 Jean 10 a appelé Dieu ceux à qui la parole a été adressée. Nzambe alobaki abengaki Nzambe baoyo liloba na Nzambe epesemela bango. L'existence divine est entrée en eux. Bozali na bonzambe ekoti kati na bango. De Dieu. Bomoi na Nzambe ekoti kati na bango. Parce que nous avons changé de foi d'une communauté religieuse à une autre, tolongoli kondima à une autre, cela ne sert à rien. Kolunga otokebo wana eza na litomba ta moko te. Est réellement entré dans notre vie, à savoir la parole. Liloba ekoti na bomoi na biso. Et l'esprit est venu sur cette parole. Molimo eye na liloba yango ekomisi yango bomoi. Né de nouveau. Nde yango tobotami sika. Amen. Donc, verset 10. J'ai annoncé dès le commencement. Nasakole uta ebandeli. J'ai fait connaître à l'avance la fin. Nazotalisa yambo suka. Il a conçu un plan avant même la fondation du monde. Asali mwangu na liboso kutu mukile salama. À ses serviteurs et à ses prophètes. Alakisana basali na ye. Et aujourd'hui, ba prophète à la fin des temps, nous pouvons avoir une vue na tango ya suka toki komona mobimba ya mwangu na Nzambe n'a jamais existé auparavant. Ndenge etikali kolakisa mate na ebandeli. Boyebi yango, le croyez-vous vraiment? Bondimi yango iyo. Jamais eu de temps sur terre. Ngonga te etikali kozala na mokilo oyo. Oyo liloba na Nzambe. Mwangu na Nzambe. Na mobimba nango. Du dessein du salut de Dieu. Ya mwango ya lobiko na Nzambe. Efungwami. Tango etikali kozala bongo te. Même le plus grand apôtre Paul. Père mosakoli monene Thomas Paul. Avant que Jean reçoive la révélation sur l'île de Patmos. Liboso de Yohane azo révélation na île de Patmos. Certaines choses qui faisaient partie du plan de Dieu. Azo makamoko ezo salama na mwango na Nzambe. Pas encore venu pour cela. Kasi tango yaki nano pona bongo te. À la fin des temps. Kasi na tango na suka. A envoyé un prophète. Nzambe atindi musakoli. Révélé au sens propre du na liloba efungwami. le plan de salut. Mwango nyonso tu ya lobiko. Jusqu'à l'Apocalypse. Tikino na Apocalypse. C'est quelque chose de précieux. Ezali loko ya mutuya. Et de bénéfique. Pe ya Pour lukumu. nous tous. Pona biso banso. Moi. Pe pona ngai. Il y a quelques passages de cette prédication. Nazana matei. Vous connaissez le style de prédication de Frère Branham. Oui, style la prédication Frère Branham. Passe parfois d'un sujet à l'autre. Akoleka sujet boye mokozo wa komi na mokozo mususu. Qu'il exprime sont toujours. Kasi likanisa zo limbola izilaka ka ndenge moko. À partir de la page 4. Na kubanda mulongo ya minei. Où il est écrit. Ipa ya kumami. Je sens que j'ai un message de Dieu. Nazo sentir que nazana sango na Nzambe. Je veux être rien d'autre. Nalingi kozala eloko mususu te. Mais je dois être sincère. Nalingi nazala sembo. Si je n'exprime pas mes convictions, soki nalobi oyo eposa na ngai te, bokoza na confiance na ngai te. Je serai un traître, un hypocrite. Nakozala moto ya bilongo mibale. Tout sauf cela. Nakoki kosala maso kasi nakoki kozala hypocrite te. Quelques amis se tairent. Mais je veux rester fidèle à mes convictions. Kasi nakotikala fidèle na makanisi na ngai. Être juste. Je voudrais faire une petite interruption ici. Combien d'amis Frère Branham avait? Boyebi boni ba camarade de Branham mazaki na bango. De son ministère,
Il pouvait dire avec fierté akokoloba na fierté nyonso qu'il était arrivé au sommet de son ministère. ntango akomaki na suka na lutombo na ye Lié à environ 10 millions de personnes nakangami na 10 millions de bato mon ministère. na monde mobimba mpo na lutombo na nga oyo Un beau nombre. mutu ebele Qu'un prophète de Dieu ait besoin d'exagérer. na banzi ete Son ministère mosakoli aza na mposa koexagere te si puissant. ezalaki na nguya Foule ke bituluku na tout bato simplement emporté. bazaki komemama L'un le disait aux autres, bato baza kolobama na bamosusu bousculaient baza kotindekana autour de lui. na zingazinga na ye Tous voulaient louer les plus grands stades de football banso balingi koluwe stade monene ya football mpo et l'inviter à ateya lire babengi aya koteya l'évangile. koteya sango malamu Jésus aussi yesu a mpe connu un sommet. amonaki Son ministère suka ya lutombo na ye avait tout quitté. Et soudain, na pwasa il y eut un revirement, makambo ebalukaki un tournant. La parole prophétique fut prononcée dans le cadre de l'évangélisation et du ministère de guérison. Un enseignement profond fut donné et tout changea. liloba na lisakoli lotomo epesalamaki ebomboli makambo nyonso Soudain, le Seigneur dut dire avec tristesse, na pwasa vous voulez partir? alobi na bayekoli nena mawa bolingi kokende bato bayekoli bayoki tokokende wapi Les paroles de la vie éternelle yo ozala maloba bomoi na seko a dû transmettre ce qu'il avait reçu Amen. de Dieu. Même si les apesi gens le comprenaient oyo mal. nzambe apesaki ye ata bato bazososole mabe Comprenez mal. bazososole mabe Ici, à l'un des plus grands évangélistes ou à l'un de ceux qui sont devenus grands. Il y a une petite différence. toza na bokeseni C'est un jeu de mots. na bato oyo bakomi baevangeliste minene Soit un grand évangéliste, ezala monene qu'un évangéliste soit devenu grand. ata evangeliste moko akoma monene kasi L'un de ces grands hommes, na moko na bato oyo minene vous l'avez lu, bomonaki ye absolument, imposer les mains à Frère Branham alingi redeviennent raisonnables. Et alingi kotia maboko na ndeko branam mpo akoma raisonnable scandalisait le peuple. Tu t'en souviens? nana wazi oyeba bato Vous wana avez tous lu la prédication. botanga biso banso elitei wana Un homme rempli d'amour divin. moto atonisami na bolingo na nzambe Écoute oral. Cela peut se faire, mais à condition que je puisse aussi t'imposer les mains et prier aussi pour toi afin que Dieu t'aide. Afin que Dieu t'aide. ndeko branam mpe ayebisa nga mpe nakobondela mpo na yo mpo te nzambe mpe asunga yo Donc, de grands hommes se sont inquiétés, se sont fait des pensées. bomoni Ce qu'il adviendrait du ministère de cet homme. bato ebele Où sont ces hommes? bayokaki mawa wapi batongo kutu Je l'ai lu dans un grand magazine. natangi na magazine ya monene Président de la communauté religieuse méthodiste. président ya communauté religieuse méthodiste Évangile, au plein évangile. Précisément celui qui voulait si gentiment imposer les mains. kaka oyo wana Branham. alingi otia maboko na ndeko branam Je vous dis une chose. nayebisi bino eloko Pas pour vous menacer mpo komenase bino te du jugement. Mais quand la vérité est offerte à un homme, il doit l'accepter. soki solo epesa yo na moto esengeli na ndima yango Il se peut qu'elle ne lui soit plus jamais offerte. eta mosusu bakoki kopesa yango lisusu te Qui va à l'encontre de la lumière est aveuglé par la lumière. ye akokende La parole kotelemela pole mpe pole mpe kokomisa aveugle c'est vrai est fort. Si nous marchons contre la parole révélée, soki tozotambola kotelemela liloba oyo efungwami oyo ozali kongenga na kati na molili nous éblouirait. ekozipa biso miso Si nous marchons dans la même direction, soki totamboli na yango na lolenge yango epesemelemi alors wana esengo ezali pas. c'est vrai hein? Elle éclaire le chemin
que nous devons suivre. Amen, c'est vrai. C'est juste. Qu'est-ce que Frère Branham aimait tant chanter? Oh, ndeko Branham alingaki koyemba mingi. Dans la lumière. Nous marchons dans la lumière. Glorieuse. Na pole oyo ya mutuya. Il savait très bien jouer à la guitare. Ayebaki kubeta guitare mingi. Frère Branham, ndeko Branham très bien. ayebaki bien kubeta guitare. Mais chanter, ce n'était pas vraiment son truc. Koyemba ezalaki etalaki yete. Entre les notes, un peu de travers. Aza koyemba kitoko pete. Son cœur. Mais aza koyemba na motema na ye. Chantait. C'est vrai. We walk in the light, in the light. Nous marchons dans cette lumière. Il savait de quoi il parlait. Tozo tambola kati na pole yango. La parole. We walk in the light. Tozo tambola na pole yango. Cela me rappelle quelque chose. J'ai dit récemment à Zurich, en comparant cela au fait qu'il faut savoir dans quelle direction on a à aller. Dans cette réunion, j'ai souligné que nous devions faire attention à ne pas être tiraillés par l'ennemi et à ne pas nous laisser priver de la bénédiction. Nalobaki ke kobeta sete to mitika teke munguna me mabiso to tika teke munguna boto le biso ba bénédiction to tambola ndenge nzambe ya sengi. Moi pas encore. Et puis il a dit oui, maintenant tu comprends alors. Ça veut dire que tu vas dans la même direction que lui. C'est que so soli, c'est que so tambola elongo moko na ye. Si nous allons dans la même direction que lui, direction moko na ye mubule kozala te. Le Christ entre dans notre vie. Kristo akokota na bomoi na biso bomoi na sike bandi. Alors dans la direction du Seigneur. Tokotambola na bokambami na nkolo. Opposé. Tokotambola na nzela etelemelani te. Je continue ma lecture. Nazokoba butangi. Na lukasa ya mine. Dessous du milieu. Citation. Mais voyez, chaque signe véritable de Dieu est accompagné d'un message, d'une voix qui suit. Elembo nyonso tu ekote pa na Nzambe na mungongo ezolanda yango. A donné les deux signes à Moïse. Boyebi Nzambe apesi bilembo mibale na Mose. Il a eu un mandat divin ke azwaki mbela ya bule mpona kobimisa bana Israël na Égypte. Ce mandat existait déjà auparavant et a ensuite été accompli. Manda wana ezalaki kala mpe nsima ekokisamaki na bilembo mpe esengeli bila ye. Mais aussi le but de Dieu. Et quel est-il juste quelques miracles ici et quelques signes là? Est-ce là but na Nzambe? Non. Ezalaki bikamisela awa na awa te. L'exode et la libération de son peuple. Bobimi na bokangoli libota na ye. C'était ainsi avec Moïse, pas seulement de grands signes et des miracles. Ezalaki bikamisela minene te, mais ezalaki bobimi na bana Israël na boumbu. Exode 5 verset 1. Je n'y pense même pas. Et alors la main du Seigneur s'appesantit de plus en plus sur lui. Et le boko na Nzambe ezali kolo na ye. D'Israël parti. Peuple d'Israël parti. Israël abimi. Ma lecture. Dernier paragraphe. Un signe produit le même effet. Moïse. Elembo ezobota makambo moko moko. Dont nous avons parlé l'autre soir. Mose azaki na elembo tolobilaki na poko moko. Et cette voix elembo ezalaki na mongongo mpe eza koloba. Et a guéri les malades. Azobikisa bato na bokono. Un homme respecté. Azaki moto baza ko respecté. Où il est apparu sur terre en tant que prophète. Kasi tango abimi na mokili lokola musakoli. Nous avons déjà souligné cela également. Tobeti angolo sete likambo wana. Malentendu. Boyoki mabe. Au de notre Seigneur résidait na pana kolo na biso. Dans son ministère.
ministère prophétique. ezalaki na lotomo na ye ya bosakoli. Il pouvait dire aux pharisiens, Akokoloba bafarisayi. il pouvait dire aux pharisiens ce qu'ils pensaient dans leur cœur. Akoyebisa bafarisayi makambo bazokanisa na mitema na bango. Je t'ai vu sous le figuier. Jean 1:48. Jean 1:48. Donc, alobi boye namonaki yo na se ya mouti cela leur semblait étrange. wana mpo na bango ezalaki étrange. Et les scribes étaient incrédules. Bascribe bazaki bauta motema ekenze. Oui, ils croyaient ce qu'ils voulaient, mais ils ne croyaient pas Dieu. Et il y en a beaucoup. Bazokondimela nzambe te. Il s'agit de croire en Dieu. Je vais vous dire, qui croit le mieux? Le diable. nayo sebene bazondimela nani malamu eza zabolo. Un Dieu et il tremble. Est-ce vrai? Zabolo abangaka nzambe alengaka. Alors, nde wana Jacques akomi yango. Impie. Vous pouvez alors lui dire, le diable aussi. Mais si c'est vraiment un enfant de Dieu, alors je lui dis, moi aussi. Vous comprenez? Cela ne suffit pas à légitimer quelqu'un. Il ne suffit pas de croire en Dieu, il faut croire Dieu. Esengeli kondima na nzambe te, esengeli kondimela nzambe. C'est seulement alors que cela commence. Troisième ligne à la page 5. Page 5. Mais lorsque vient le moment où ils doivent changer leur opinion sur certaines choses, Tango ngonge ekoya c'est là que les difficultés po babongola commencent. makanisa na bango na likambo mosusu wana nde mbebe ebandi Entendu le message kokoso ebandi. avec joie. Tango bayoki sango bayoki yango na esengo Soudain, na un poasa prédicateur très respecté a reçu un appel. motei oyo na limemia nyonso azwi mbela. Quelqu'un lui a dit, frère Branham, Moto ayebisi ye prêchez sur la semence du serpent. ndeko Branham ateyaki likolo na momboto ya nyoka. Une grande consternation Mawe ekoti kati na de bango. lui. Pourquoi? Mpo na nini? Parce que les hommes ne pouvaient pas s'humilier sous la main puissante de Dieu. Po bato bakoki komikitisa liboso na loboko na nzambe te. Dans leur Bible, des versets bibliques, car ils n'ont pas de révélation. Batangi na bibili na bango baza na bimoniseli te, baza na emoniseli kuti pa nzambe te. Dieu a tout, et j'aurais presque dit qu'il n'a pas mis tout ce qui est important à la surface. Ati nyonso tu na mutuya te mpo na bato tu bazwa. Mais il l'a un peu caché. Kasi abombi yango moke. Ce n'est pas à la surface. Eza liboso ya bato te. Mais nous lisons Tozotanga le prophète Esaïe 45 verset 3. 45 verset 3. Trésor caché. Alobi mabombami Ténèbres. oyo eza na kati na molili Cieux cachés. mpe ya kofungola yango na misu. Ce qui ne signifie rien pour les autres est précieux pour nous. Oyo ezalaki litoma te mpo na bato mosusu ezalaki na motuya mpo na biso. Halleluya. Dieu vivant. Nzambe aza na bomoi. Quand on parle de la divinité, Tant tozolomona bonzambe ça m'est égal. eza malamu. Ils disent, ah, le baptême, c'est le baptême. Balobi libatisi. Et cela continue ainsi. Ezokoba Ce bongo. n'est pas la même chose. Quand nous lisons dans l'Écriture, Bongo eza likambo moko te. un seul Seigneur, Tant toza na nkolo moko, batisi moko, kondima moko. plusieurs seigneurs, plusieurs baptêmes Bango balingi ba plusieurs baptêmes, plusieurs seigneurs. avec Dieu Na Nzambe est au singulier. nyonso ezali na bomoko, Une seule foi, nkolo un moko, seul baptême. kondima moko, libatisi Ça moko. doit être le baptême biblique. Esengeli ezala bateme ya biblia, esengeli kondima na biblia. Seigneur dont il est dit, il n'y a pas d'autre Dieu. Nzambe mosusu aza te kaka ngai. 5, verset 5. Ezali verset. Il arrive, oui, c'est entre Noël et le Nouvel An. Il dit ici au milieu de la page 7. J'ai choisi ce texte parce que nous sommes entre Noël
na poni test oyo po toza entre Noël na Nouvel An. À la fin de l'ancienne année et au début suka na mbula oyo etikali pe na ebandeli ya mbula ya les sika. gens tourneront une nouvelle page. Bato ebele De nouvelles bakotala résolutions. nsima te bakobalisa miso ya bango liboso Parce qu'une nouvelle année commence. po mbula ya sika ebandi. Il en sera de même. Ekozala pe ndenge moko mpo na biso Attendez encore quelques heures tozela ngonga et plus l'aube du nouveau se rapproche, plus nos idées, nos souhaits, qu'ils soient spirituels ou terrestres, deviennent concrets et nous solo na sentons biso une impulsion baposa na biso ekoma solo qui nous pousse à dire, Seigneur, l'année prochaine, je veux mieux te servir. posa motema Pas un seul euta na mitema na biso koloba ete nkolo mbula ezoya na kosalela mosala malamu se rapprocher du Seigneur, kopusana pembeni na nkolo d'être à sa disposition. kozala na se ya mosala na À sa ye. disposition. Que le Seigneur Nkolo accorde au vouloir aussi le faire. apesala bao balingi yango kosala mosala yango. Le monde est en train de s'effondrer. mokili eza kati na kokufa. J'ai donné quelque part un message de Noël. napesaki esika moko sango ya Noel. Le monde s'effondre. mokili ezokufa. Maintenant, le monde est à nouveau sur le point de s'effondrer. awa mokili ebelemi mpo te kufa nango libela Les tremblements de terre. koningisama na mabele. Je prédis nalobi que Dieu Nzambe fera sombrer cet endroit avant la venue du Seigneur Jésus. amen. nalobi esika oyo ekodinda na mai liboso na koya na nkolo. Los Angeles et tous ces autres Los Angeles, dépravés Hollywood na bao nyonso tu babebisi bizaleli sombreront bakodinda fond de la mer. bakodinda na mai. J'ai voulu lire cela intentionnellement car on me demande sans cesse, cela arrivera-t-il avant l'enlèvement? nayebisi bino mpo bazotuna ngai mingimingi wana ekoya liboso enlèvement. Frère Branham dit ndeko Branham alobi très clairement, polele Oli, nazongeli yango que Dieu Nzambe fera sombrer cet endroit akodindisa na du mai Seigneur Jésus. liboso ya nkolo Yesu Kristo koya. Du Seigneur Jésus. liboso te Yesu Kristo aya. Ainsi, à la page 9, na lukasa ya libwa au-dessus du milieu, il y a quelque chose eloko moko boye eza qui doit être proclamé. esengeli elobama. Le monde se trouve dans une heure critique. mokili ezali na ngonga moko ya somo. La véritable église, ekelesi ya solsol la dénomination, mais l'église elle-même. bibongisela bato te ekelesi yango moko. Le plus grand triomphe qu'elle ait jamais connu ekobika elonga oyo nano ebika te vers l'épouse. mpo na mwasi na libala. Il y a donc une marche triomphale. etamboli ya elonga Un triomphe elonga de l'épouse. ya mwasi ya libala. Le Seigneur Jésus nkolo Yesu Kristo se manifestera aux siens à la page 10. akomimonisa epa bato na ye baoyo ya ye Dieu, na lokasa zomi je me demande na mituni où en sont nos prières. wapi malombo na biso. On entend dire prier pour un grand réveil. nazoka koloba tobondela mpo na bolamuki munene tobondela mpo na boyi. Je me demande nazo si mituna nous accepterions cela si Dieu nous envoyait un tel programme. soki Nzambe apesi biso manaka wana, Si nous accepterions soki tokondima qu'il nous envoie. oyo ye azotinda. La raison pour laquelle
nous prions pour ces choses, tina c'est parce que nous savons oyo que tozobondela nous en avons besoin. mpo na makambo yango Mais quand Dieu les envoie, eza te mpo toyebi te toza nango mposa cela ne nous plaît pas et nous ne les acceptons pas. me ntango nzambe azoyebisa biso toyesepelisa biso te tozolinga yango te. Frère Branham parle ici de manière générale. ndeko Branham alobi awa na lolenge ya mobimba général. Il y a des gens bato moko baza qui prient sans arrêt. babondelaka Des chaînes de prière. basali balombo milai Ils gênent. Ils bazokokila. Je connais des gens nayebi qui bato vont dans les montagnes. bamataka na bangomba Surtout en Corée du Sud. na Corée du Ils Sud vont dans les montagnes. bazokende na bangomba Ils passent la nuit. bazolala na butu Ils doivent être au moins assez nombreux. baza ebele Chacun puisse dormir 1 heure afin que les autres puissent rester éveillés. bamosusu balali 1 heure bamosusu balamoki bamosusu ndenge moko Ils supplient dans leur cœur bazobondela une soif envers Dieu. Dieu doit se révéler. ke nzambe amimonisa nzambe esengeli asala mosala nzambe esengeli aloba Dieu a agi. nzambe asi Et asali ils ne le savent pas encore. bayebi yango te Oui, bazoloba ils écoutent Dieu. nayoki nzambe À côté de lui, ils ont leur propre imagination. baza na makanisi na bango moko Ils veulent ensuite être eux-mêmes sur scène. balingi bango moko bazala bango moko na esika Il ne peut pas exaucer cela. nzambe akoyoka malombo wana te. Son propre plan, son propre programme. nzambe aza na manaka na ye Il soumet aza na mwangu na et ye nous esengeli biso tomisokisa na yango. Frère Branham le dit ici très clairement. Branham azoloba bango polele J'en prie. bato bazobondela Sois un réveil. bazoluka balingi kozala kola reveille esalama Manifeste-toi, etc. mitalisa Ensuite, Sima. leurs propres imaginations. baza na makanisi na La bango manière dont ils doivent le faire. aza na lolenge na bango asala Qu'ils joueront dans tout cela. Non, ça ne fonctionne pas ainsi. wana etambola bongo te. Ils vont laisser à Dieu le soin tikali nzambe décider mokumba ya kokana et qui il utilisera pour cela. nani akosalela mpo na yango. Dit cela en référence au fait que les gens de l'époque, autrefois, ont complètement ignoré bato na ntango wana bayebaka na bango te le trouble fait, le trouble des fêtes. Il était celui qui secouait un peu tout le monde. e jésus azaki oyo aza koningisa bato Il nyonso. ne venait pas du tout. Il voulait que le Messie, lorsqu'il viendrait, vienne à eux bango balingaki te ntango mesi akoya aya epai na bango dans leur programme. na manaka na bango. Après tout, ils étaient dans le temple de Dieu. zuka nde bazalaki na batemple na nzambe Le service en tant que serviteur. baza kosala mosala lokola basali na nzambe. Comme tout était mort depuis longtemps et que ce n'était plus qu'une formalité. wana ezalaki kaka formalité ya libanda eloko moko ezalaki kuna lisusu te. Le Seigneur est venu chez les siens. kolo aye epai na bandeko na Les ye siens ne l'ont kasi pas bandeko na ye bayambi ye te. Frère Branham compare maintenant notre époque. ndeko Branham azokompare eleko na biso oyo. À cette époque, autrefois, il y avait beaucoup d'activités religieuses. na ntango wana baaktivité religieuse ezalaka ebele. Et lorsque le Seigneur entra dans le temple, ntango nkolo akoti na tempelo de lui, le sel le consuma et il se mit à frapper. posa ezwa ye akomaki kobeta bato Contre les marchands beti bamarchand bateki biloko qu'il chassa du temple ensuite. abengani bango na tempelo. Et que s'est-il passé? Ils se sont alors retournés et ont demandé qui Et puis, t'a donné le pouvoir de faire cela? batuni ye nani apesi yo nguya ya kosala makambo oyo. Car il était écrit le zèle mpo ekomami ete posa ya ndako na ngai ezokolia ngai ezotungisa ngai. ma maison sera appelée ndako na ngai ekobengama ndako na malombo une caverne de voleurs. ezali esika bamiyibi te. L'écriture s'est accomplie. likomi Le ekokisamaki Seigneur a fait le ménage. ekolo abongisaki esika Qu'il peut recommencer à zéro. esengeli abandela lisusu. Pour ici, à mélanger l'ancien et le nouveau. Non. Débarrassez-vous du levain. totika
les vignes. L'ancienne levure, afin que vous deveniez une pâte. Bongo tokoma eteni ya sika. Beaucoup ont accueilli avec joie Bamso bayambi na esengo. les nouveautés, puis les ont jetés dans le train. Babwaki. Et le pétrissage a recommencé. Bolambi ebandi Et lisusu. avant qu'on s'en rende compte, tout était gonflé. C'est bien que le levain, la pâte acidifiée, a une bonne fonction. Bongo basutuki bamoni nyonso ekomi kotambola malamu. Il gonfle bien toute la pâte. Il y en a beaucoup qui sont gonflés Bapate ebele evimbi dans le pays. na bamboka. Et c'est le meilleur signe qu'ils n'ont pas encore jeté le vieux levain, la vieille pâte acidifiée. Vieux levain esengeli babwakisa On yango. a été envoyé pour ajouter quelque chose de nouveau à l'ancien. Atindamaki teke Déclarer babakisa eloko ya sika na oyo ya kala te. venu l'ancien, le nom biblique, le nom divin, et pour le nettoyer. Esengeli Que quelque chose kosokola yango po te eloko na sika eya. Eza te kosangisa biloko ya kala na ya sika. maintenant seulement aux autres. De temps en temps, on rencontre aussi des gens Ta mosusu tokutanaka na qui bato nous sont proches. oyo baza pembeni na biso. Et, Frère Rousse. et chez vous, et chez eux aussi, on constate. Epa na bango mpe bakutaka pe. On se constate soudainement que tu n'étais pas visé, tout le monde le sait, mais tu as encore profondément respiré. Mais il y a des gens qui ont encore les anciennes traditions. Kuna pe bomona bato bazana kondima na bango ya kala, bizele na bango ya kala. Agissent comme si Dieu n'avait pas parlé. Aza kosala lokola nzambe atikali koloba te azokoba na bizaleli na ye wana batradition na ye. Donnions une fois pour toutes nos propres interprétations et que nous acceptions la parole révélée par Dieu. Toboya bandimbole na biso tondima liloba efungwami na nzambe. Presque le dernier tiers de la page 10, tout le monde est tendu et s'emporte immédiatement. Que se passe-t-il? Bato nyonso tu Calmez-vous. esprit na bango eza malamu te. Où allez-vous? Bozokende wapi? La raison pour laquelle Bofanda les kimia. asiles sont pleins. C'est aussi pourquoi l'Église est dans un tel état d'agitation. Vous Kona nini eklesia eza na lulenga boya ko ningana ya kanda. Vous ne vous arrêtez pas pour considérer la parole de Dieu. Bozo telema te pona kotalela liloba na nzambe. Kengongo oyo tozali yango oyo Tout le monde bato banso sous pression. baza na se kaka na makanisi na bango. Esprit na bango eza kaka ya kanda. Tant d'années après que frère Branham ait dit cela ici, oui, dans Sima. une plus grande Na mbula ndeko Branham masile koloba maloba wana vitesse, tout le monde s'emporte. bato nyonso tu baza kosamporte bazotomboka. On veut pas. On veut être gentil. Balingi kozala gentil. Tout doit être en ordre. Bwanya Jusqu'au moins, nyonso esengeli ezala malamu. on explose, dit frère Rousse. Ndenge Rousse alobi bazokotomboka soki liloba sika bayebisi bango liloba solo. Terrible. Tozobika epoke moko ya pasi. A envahi le monde entier. Ngonga eza lisusu te. Mais l'Esprit de Dieu peut nous libérer. Kasi molimo na nzambe ekokangola biso. Afin que nous ne perdions pas toujours notre équilibre. Na ntina ete tokokobungisa etelemelo na biso te. Supporter les uns les autres. Tosupporte baninga L'amour de Dieu. na bolingo na nzambe. Quelqu'un dit quelque chose qui ne correspond pas exactement. Soki moto alobi eloko oyo eza mpenza kosimba te, Supportons-le quand même. tosupporte ye. Tout cela à celui qui juge. Tozongisa nyonso tu wana na oyo azokosambisa. Une époque très
mauvaise. Toza na époque moko ya mabe koleka. Nerveuse. Une époque Époque ya kanda. Je me souviens encore de l'époque où, que ce soit mon père ou d'autres, Nabanzi eloko ezaki tata na ngai bien bato mosusu. Une poignée de main valait une poignée de main. C'était un contrat. C'était valable. Ezaki malamu kopesa na mbote sima na matei. Mais lelo tamponne. Ils y apposent un sceau. Et avant que vous ayez le temps de vous retourner, cela ne signifie plus rien. Deloyo bazo tomboka. Ils ont dû perdre depuis longtemps le respect d'eux-mêmes. Bato babungisi limie na bango moko. Ils sont spirituellement aveugles. Bazale na molimo bazale ba ya lolanda bakufa misu. Mais nous, kasi biso en tant qu'enfants de Dieu, abikola bana na nzambe. Terriblement. Vous ne devez pas enregistrer cela. Dans notre pays. Même dans mboka na biso. Tellement d'injustice. Injustice ezali. Dans les tribunaux. Na ba tribunaux. Tout simplement incompréhensible. Incompréhensible. Eza pasi na ba tribunaux na biso. Qui est assez stupide pour dire, écoutez, maintenant, Monsieur Franck, je vais vous expliquer. Monsieur Franck. Obtenu gain de cause. Na kolebeleo. Dengo zoki lifuti na makambwana. Qui était en cause, jouer ensemble au tennis. Et l'issue du procès était déjà décidée d'avance. Moto bazo beta tennis. Tango bake kufunda ye. Likambo yana esi ezwami repo ye asi alongisa me yambo. De ce qui serait décidé. Na oyo bakoloba. Donc justice c'est ça la mena ngopete. Mais chez nous, nous avons de tels cas. Biso peto zana makamwango. Mais nous sommes reconnaissants que personne ne le sache. Toza kozo se matonde po moto batu bayebi angote. Deuxième phrase. À la page 12, deuxième phrase. Na page 12. Si vous serez au ciel, ça veut dire que vous y étiez dès le commencement. Soki okozala na lola, eloko lobeto ozalaka kuna uta ebandeli. Dans ses pensées. Ozalaka na makanisi na ye. Vos noms. Ayebaki bakombo na bino. On nous pas lu auparavant. Il nous a appelés par notre nom. Abiangi biso na kombo na biso. Amen. Nous étions en Dieu. Tozalaki na nzambe, kati na nzambe. Tobotami. Issus de lui, sortis de lui. Tobimi na ye. Aux Éphésiens, au 5e chapitre. Na Éphésiens, 5e chapitre. Il y parle de la relation entre l'homme et la femme. Azolobela. Il arrive au point culminant et dit. Bolingo entre je fais mwasi na mobali. Au Christ et à l'Église. Alobi na zolobela tina Kristo pe na Ecclesia. Toza nzoto ya nzoto na ye. Miku ya mikuwa na ye. Amen. Tobotami na liloba moko moko. C'est vrai. Amen. Aoya botisi biso. Il n'a pas honte. Azana soni te. Ya kubienge biso bandeko na ye. Poto uchi kuna epai tata. Na lakisi kombo na yo na bandeko na ngai. Amen. Yesu alobi. Kende sakola na bandeko na ngai. Toute l'écriture devait s'accomplir. Makomi maso esengeli kokisama. Ye moye botemi na yambo kati na bandeko ebele. Azayo ya yambo. Qui sont alors les premiers-nés? Banani bazaba botemi na yambo. Qui sont les fils de Dieu? Bazali bana na nzambe. Oyo bazali bana na nzambe. Nous le sommes tous. Toza biso banso. Amen. La parole, Dieu voulait. Non, je ne peux pas le dire, mais vous savez, vous voyez ce que je veux dire. Beaucoup de fils et de filles. Tozana basi ebele pe na bagarso ebele. Terrestre.
Mais vous savez exactement ce que cela signifie. Le propos de Jésus, s'il donne sa vie comme expiation, il prolongera ses jours et aura une nombreuse descendance et la volonté du Seigneur. Oui. Akozana likitani na ye bakozala ebele. Cela dans le prophète Isaïe, verset 10. Prophète Isaïe, verset 10. Nous sommes tout simplement reconnaissants à Dieu. Tozongisi matondi pa nzambe. Et des pages. Que dire de plus? Koloba nini Nous lisusu? devons remercier le Seigneur. Esengeli tozongisi matondi pa nzambe. Nous a donné pour la lumière, Apesi pour biso la clarté, pona apesi biso pole, apesi biso emoniseli, apesi biso nyonso reçu oyo tozwi grâce. na ngolu. Que Dieu le Seigneur nous rende reconnaissants, Kolo nzambe nous bénisse, akomisa biso ba reconnaissant, sa face, apambola biso, nous atombola elongo na likolo na biso, donne sa paix, apesi biso kimia na ye. révèle à chacun Na révélation na moko na biso, la parole de l'Écriture. na lilobela Un likomi, peu de temps et le monde ne me verra plus. mpona mwa ngonga moke mokili komona ngai te, Vous kasi bino verrez, bokomona ngai. je vis, Nazobika, vous vivrez bino pe bokobika. Amen. aussi. Jean 14, 19, Jésus a dit, Yesu alobi Jean 14, 19, afin qu'ils aient la vie et qu'il l'ait en bazwa abondance. bomoi wana Le bofuluki. Seigneur veut que notre coupe déborde. Kolo alingi kenyi na biso Ceux qui etonda. autant que nous ont eu une coupe débordante. Qu'en sera-t-il de nous? Baoyo bale bile lokola biso te bazwi coupe biloko ezosopana koleka boni biso oyo Et de toute cette proclamation, na maloba nyonso to oyo adresser au Seigneur la prière qui nous a été laissée dans les Écritures. makomi oyo losambo oyo atikeli biso na makomi À prier, Seigneur. lakisi biso ndeni na kobondela nkolo Nous à prier, à adorer, à remercier, à rendre grâce. na ndenge ya kokumisa nkolo kosanzola nkolo Qui convient, il le fera. Loué soit son Saint-Nom. akumisama Amen. kombo na ye ekumisama. Amen. Levons pour adorer. totelema Refrain. mpona kosanzola ye. Oh, mon Dieu, je t'adore. Nzambe na ngai nazokumisa yo, C'est pourquoi nde ntina je ngo t'adore. nazokumisa yo. Mon Dieu, Nzambe na ngai je t'adore. nazokumisa yo Du plus profond na modindo na motema na de nga, mon cœur, na motema na nga mobimba je peux. nazokosanzola yo, T'adore. nazosanzola yo Jésus, Yesu. mes bien-aimés, Balingami, de passer à l'action de grâce, je voudrais, liboso oyo toleka na action de grâce, en vous demandant nalingi kosenga bino combien d'entre vous ont redécouvert la grandeur de la parole de Dieu. boni na bino bamoni munene ya liloba na Nzambe. Contexte, c'est des jours. Amen, amen, Amen. Batelemisi Combien d'entre vous boni kati na bino découvert la valeur basosoli estimable de la parole de Dieu. mutuya D'entre vous savent ya liloba na Nzambe. nous aime profondément. Alléluia. Nalingi bino makasi Vous ont déjà senti que nous nous aimons plus profondément les uns les autres. ke Amen. tolingani makasi. L'amour ne Bolingo doit pas appartenir à la tribu des traîneurs. Vous savez, il y a beaucoup de tribus dans boyebi l'Ancien Testament. bolingo ekoki kozala na bapreneur te. Boyebi ke batribu eza ebele na Ancien Testament. Des traîneurs n'est mentionné nulle part. Pourtant, c'est la plus répandue. Tout le monde semble appartenir à la tribu des traîneurs. Bato nyonso balingi bazala na tribu ya bapreneur. Tout des autres. Dieu veut que chacun ait quelque chose à donner à chacun. Nzambe alingi ya moto na moto azala mpe na eloko ya kopesa moninga, Tout le monde, de tout son cœur, apesa na motema mobimba. nous a aimés. Alingi biso Ne soyons pas de la tribu des traîneurs, toza na libota ya bapreneur te, mais de la tribu du donné.
tozala ba tribu oyo ya kokaba. Donnez-vous un peu de l'amour divin. Bopesa na bolingo ya bule. À un moment donné, frère Branham dit, c'est aussi par l'amour que les malades peuvent guérir. Eza pe na bolingo pe bato na bokono bakoko bikisama. Il n'est même pas toujours nécessaire d'avoir la foi, l'amour divin et les paroles justes prononcées au bon moment. Esengeli te kozalaka na kondima, mais bolingo ya bule esengeli okoloboka maloba okomona lobike kosalama. Combien d'entre vous ont le désir d'être vraiment à la disposition du Seigneur? Boni kati na bino baza na posete bazala peza na sembo kambami na nkolo. Nous, je dois vous dire très honnêtement, Na sengi na yebisa bino ces réunions qui n'étaient en elles-mêmes qu'un fragment, ma yangani oyo kati nango ezalaki lobele maloba na Nzambe, qu'elles nous ont rapprochés de la perfection. epusi biso pembeni na bobongi be. Haleluya. Tout fragment, tout ce qui est en partie, Oyo nyonso eza biteni na biteni qui vient de Dieu, nous rapproche de la perfection. oyo kuute pa na Nzambe ezopusa biso na bobongi be. Et j'espère seulement que personne n'a été absent ou exclu, que tous ont participé intérieurement Banso et que chacun a pu emporter quelque chose. bamemaki eloko kuute pa na Nzambe. Que la parole qui a été distribuée, Liloba oyo kabwami proclamée, oyo eteyami porte ses fruits. ebota mbuma na yango. Amen. Est venu très brièvement dans mon bureau et m'a dit, frère Franck, Aye baloma na biro na ngai ebisa frère Frank sera récompensé un jour. okufutama mokolo mosusu. Ou quelque chose comme ça, tu l'as dit. Vous connaissez mon attitude à ce Boyebi sujet. lolenge na ngai na makambo ya boye Récompense. okozwa lifuti Est sincère et chaleureux. Je te souhaite la même chose. à na toi. tombelo mpe eloko moko wana. Vous, ce que je souhaite comme récompense, Bino pe oyo nazosenga lokola lifuti, je ne veux pas d'autre récompense. nalingi lifuti mosusu te, Je veux vous revoir nalingi nde namona bino là-bas. kuna. Amen. Dieu ne peut me donner de plus grandes récompenses. Nzambe akopesenga Foule, etuluku na et bato par le sang oyo esokwami dans cette génération, de na, cette génération, na eleko oyo elle sortira ekobima sans tâche. ekobima ezangi lidodo. Et alors, Boye nous serons tous heureux tozala biso banso na de esengo, nous revoir. esengo mpo te tokutana na pembeni na Nzambe. Vous direz peut-être, frère Franck, c'était tellement pitoyable là-bas. Et parfois, il manquait la dynamique. Ezozanga nde dynamique Mais par la grâce de Dieu, nguya. nous sommes tous ici maintenant. Toza biso banso awa. Il faut Dynamique eza wana. un mécanisme Mécanisme eza wana. pour que l'huile ne coule pas partout. Mas wile ezokende lipa biso. Sera réparé. L'huile entrera. Esika mbebe ezali mafuta ekokota. Amen. Et alors le Seigneur fera ce que nous attendons. Ekolo akosala oyo tozozela. Saint nom soit loué. Kombona ekomisama. Frère Rousse prie. Ndeko Rousse bondela. Pourrions-nous ne pas t'adorer et élever notre voix vers toi qui nous a appelés. Nzambe tokomisio totombole mingongo na biso epa na yo. Yo moto olobeli biso À tout égard, ô Seigneur, na makambo manso nkolo. tant entendu cela et nous sommes surpris par la parole, Seigneur. Yoki yango pe tosukisami na liloba na nkolo. Pas, Seigneur, comment tout cela nous est arrivé. Toyebi te manso ndenge nini eyeli biso. Tu l'as donné par grâce, Seigneur. Opesi biso na ngolo na yo. Te rendons grâce, Tozongiselo matondi. Seigneur. Et nous savons que tu continueras. Toyebi te okokoba kaka. Ton heure sera venue. Pata ngongano ekoya. Encore dans ta puissance et tu agiras encore avec Okosala musala na nguya na yo lisusu. que beaucoup le voient, ô Seigneur. Po te ebele bamona yango nkolo. Reconnaissent le chemin de la vérité. Mpona koyeba nzela ya sol. Tel est notre désir. Wana nde posa na biso. Prière. Priere na biso. Question du fond du cœur. Topamu na motema mobimba. Les paroles précieuses. Maloba nyonso te na mutuya. À nouveau, Seigneur. Tokoyoki yango lisusu. Toutes les promesses bilaka nyonso par
na musali na yo sakoli na yo kolo nyonso to ebelemi ekokisama nkolo masanzoli na kombo ya motuya ya Yesu Kristo. Amen.